Yabe de ces soldats, Yabe Benita, Yabe Nabiso, o asala penza donc combo na TikTok, vraiment Yabe de ces soldats. Tout le monde qui me collait qui Yabe alela qui kande baloba soko lelo leli ezana ta kolela ezape na ta ya kosepela. Alors lelo na elibino libala ya Yabe wana to moni vidéo wana bozo mona eza bongo ndenge e bandela ki. En tout cas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos. Kande bo mona na ombe mabino pena depuis na bandeli jusqu'à la fin. Tout moni bongo ba décoration déjà nyonso et salemi nyonso déjà et salemi donc lelo libala ya Yabe. Nzamba mutu malamu nzamba mutu moko sakana na ete. Nzambe basakana na ete tomona ki Yabe façon Yabe lela ki ameno Yabe lela ki batu ba finga ki Yabe ba paso Yabe mona na papa nsa batu ba yeba ki yango te batu ba finga ki ye auto kufela mobile batu ba fingi si siko batu ba continuer ka ko finga eke mobile akufi 6 mois pas même une année au bali bandeko nanga mutu soka akufi déjà. Exacte ka ofo ça la 3 ans 4 ans 5 ans te chance le repamba chance kweli nango Yabe na maboko sko boya chance eza ba bolingo musu basala ka 1 mois balingani 2 mois babalani alors Yabe kokai ko boya chance o te mobala vie na ende yeyo oto mona bongo libala ya Yabe esalamaki bongo mukolo ya le 9 avril 2020 le 29 avril 2023 date où tikali na mituna bino kande Yabe lo babo yoka ngaponga muno miyoka félicitations Yabe wana bango na tozomona siko madame messieurs esengwa libala tala bakoko nde bazo sepela esengwa libala Yabe na raisonner lisusu Yabe azolela na ba live Yabe lela na ba live balelisa Yabe na ba live bafinga Yabe na ba live Yabe lelo akutana mobali na ye waneza entrée ya ba marié kande balobaka mbongwe mbongwe bima mbongwe mbongo wana bomona wana koko mokwa ye donc koko ekolela koko ekolela koko ekoyamba Yabe asali bango esengo et puis sibitima kabe mobala bantu bwaka mbongo ebima wana tomoni mobali ya Yabe abwaki vedi o babengi mbongo babenga ngo mbongo yango nde esalaka nde pona nyonso donc mbongo nde soza na mbongo te mabe mbongo nesika o esengaka mobala tia mwa mbongo na poche pona oyebisa bino ke vie ya mutu Nzambe nda yeba yango bandeko vie ya mutu esimbami na maboko ya Nzambe batu baseka Benita batu baloba na Benita yo obala suti otikali bongo na ba malédiction ba fi ya YouTube ya TikTok ya YouTube boa mabe surtout TikTok vraiment boa mabe. Combien de personnes basalela Yabe ba live po baloba ka Yabe obala lisusu te yoku to bala lisusu te ndo za bongo tikali ka bongo miteme boa mitema mabe franchement tala Yabe lelo Nzamba longola soni na miso abatu bomoni Nzambe ndenga longola soni
nzambe alongolaka soni bofingaki yabe lobaki yaba bomi mobali nayoka motema pasi mokona yoka live ya yaba expliquer comment banda koleta mobali ne pampers comment mobali ne aumeli na malade comment nyokwamaka mpo na ex mobali na ye na minute oyo tobenga ye ex que son âme repose en paix. Comment nyokwamaka yaba abetaka lisolo na internet abeta lisolo na TikTok na yoka mawa ba tiktokers boza mitema mabe tala lelo Benita yo abali Benita yo abali do deuxième chance et localiser lisusu bato bafinga yabe akotika na kobota te yabe atuba matrice yabe ateka matrice pona signaler bino yabe ana zemi donc azana zemi nde bomona ye wana ana zemi o esami libala na ye esalamaki mokolo ya le 29 avril ya bazana zemi kalata kokita aza vraiment likolo nde bomona et puis libala ngo esalami na ki son le goût de ça le goût de ça ye wana simbi mobile net ala bango nde bazokende encore soko yebaki te ndenge ezalaka félicitations Yabe Star na biso tongo félicitations vraiment yo penza nde olongi na yo malgré les combats donc malgré ba combat minene malgré les épreuves mais Yabe yo azongeli lisusu sourire na ye po baloba que le passé ne revient jamais Yabe yo aseki lisusu bofingaki boyaki bolobaki yo muto kota point na vie ya mutu te mutu ataka point na vie ya mutu eza nzambe bandeko na nga mutu amokili jamais kota point na vie ya mutu ataka point na vie ya mutu ezalaka nzambe alors naotikela bino tolanda no libala Yabe elongo biso nyonso tolanda yango esa malamu mingi kande toloba na bino soza na omba liboso otombe na chaîne na biso bosa bobo bosabone bokommente bolike bopartage wana toyekika koyokisa bajaloux mitema pasi bajaloux tobenga bango bazozo toyeki koyokisa bango ka mitema pasi mpona kolakisa bango libala Yabe da mpona koyebisa bango Yabe alongi mpona obeta porte kokoko Yabe alongi bomoni libala VIP international libala VIP félicitations Yabe félicitations bandeko bosabone po bozwa civil Yabe na religieux Yabe aloba okende nango tina robe de gloire bamisu baosuka ka boye mais ya osuka boye te okende nango tina robe de gloire tomona bacomédien ebele bastar ebele osalaka coutumier na civil avene mais Yabe alobi ye te ya memango tina robe de gloire alors bo s'abonner bo commenter bo liker bo partager surtout bo santé ko appuyer sur la cloche de notification pour tant que tozo tia civil to coutume to religieux ya Yabe to landa yango na bokebi nyesa alors notikela bino temps to yoka Yabe to landa Yabe osala malamu mingi wana Yabe simbi papa kande baloba papa za. Donc papa za te epa Yabe papa za likolo nango mobali kitoko mobali pembe Yabe pembe abimisi mobali pembe mobali kano yoka bakiki lokwa mwasi le goût de Yabe batika yo papa zali papa yeyo Yabe abimisi papa tomoni bision so papa donc loko bomba place eza nango lisu te papa pesi mbongo famille de Yabe lie mbongo donc ezaka bien soki famille ba lie mbongo ezaka déjà fin donc papa déjà bimi na miso ya bato abombaki esiko abimisi na miso ya baboti kande baloba oyo nazi lelo yo abimi na miso baboti Yabe pa bimisi papa na miso baboti vraiment félicitations aza fille moko courageuse aza vraiment femme ya motema munene donc femme pena ya F majuscule wana aza vraiment ya motema munene malgré nyonso ekomeli malgré kofinga ya internet malgré émission ya YouTube malgré fingi ye mais azo continuer kaka nzambe liboso et puis nyonso zokende pepele
eza facilité na mwasi oyo avandaka na mobali na ye pendant beaucoup de temps, pendant beaucoup des années, aperdre mobali na ye, aye na TikTok bata kofinga babandi kofinga, aye na TikTok bata mitema bebe bandi kofinga, yabe non yaba nyokwama na TikTok, yabe obozomona anyokwama na TikTok, bato basalele ba live butu moi na yoka pasi na ndeko mwasi, bato basalele ba live butu moi ya kofinga, bato ofinga bafinga, mais lelo yabe azongisi sourire, azongisi esengo na vie na ye. Alors nazotikela bino botala siko bo s'abonner, bo commenter, bo liker et oza malamu mingi. Bisous. Bangala